Basawa, babala Yesu, babala. Kitambala. Babala Yesu, mobali kitoko. Amen. Yesu achaka semite, luka mobali akochasa. Obota aji. Basawa, babala Yesu, babala. Kitambala. Babala Yesu, mobali kitoko. Amen. Yesu achaka semite, luka mobali akochasa. Obota aji. Bonjour, bonsoir, na bande konanga nyoso bakongole kongole, esika bozwa bimbote na bino, eza bino Paradis Télévision, aye kopesa bino basango ya batan ya suka oyo Bible elakisaki biso. Jésus-Christ alobaki na tan ya suka tokomona ba événement ebele yango tokomimona. Bande konangai, Satana atelemi, tala ndenge mibali na mibali baza kobalana, tala ndenge mibali bakomi kolata bilamba ya basi. Bien-aimé dans le Seigneur, toza komona ndenge ba ange ya Satana akomi kolakisa bato. Yango tolobi ke non, toza différence na ba oyo baza koyeba Nzambe na ba oyo baza koyeba Nzambe te. Diable akomi azarisé, akomi komilakisama, tala mibali ebele bakomi kolata bilamba ya basi, bakomi kobalana, bakomi kosala makambo oyo eza interdit na bonzambe. Bien-aimé, oyo eza kolakisa bino bastan ya suka. Tala ndenge mibali na mibali baobalana, tala ndenge mibali bakomi kolata bilamba ya basi, basapato ya basi, e baza kotambola. Bato mosusu bamoni yango modèle, eza loki te, eza ba réclamation, eza ba biloko oyo bapesi bango comme ba obligation, balata yango po babanda kosala yango to ba envoûter bato. Na kati ya mokili toza na envoûtement oyo eza sirène oyo envoûtaka bato. Yango mibali ebele bato oyo mingi ya koyemba eza kutu na pasteur mosusu ye pe alataka toujours basapato bana basi. Aza pasteur moko azaka na pays na biso africain. J'espère bato mosusu bamonaka yango déjà. Tolakisa yango bino pe na ba Facebook ke pasteur moko oyebi ke non Saint-Esprit atindi ye alataka bilamba basapato bana basi. Akolata ba veste mais basapato bana basi. Mais soki tolandi bien, ezali bandeko na biso oyo babengi bapede ba homosexuel nde balataka biloko ndenge wana. Akolata pantalon bien mais na suka akolata eloko moko boye po identité na elakisama. Botala ndenge bato bakomi kolata bagoutie ya basi, ndenge bakomi kotelema, ndenge baolata bilamba ya basi, eza kolakisa basigne ya mabe. Yango toza kolakisa bandeko na biso ba oyo balandaka biso basigne ya temps ya suka ebandi kolakisama. Mobali akomi kolata elamba ya mwasi, basi pe bakomi kolata bilamba ya mibali, eza likambo ya parité te, eza likambo ya bosatanisme. Parce que ndenge toza banda kala toyebi elamba ya mwana mwasi eza elamba ya mwana mwasi, elamba ya mwana mobali eza elamba ya mwana mobali. Mais awa ekomi le contraire, mobali akomi kolata sapato ya mwasi, blouse ya mwasi, veste ya mwasi, et puis aza kotambola nango. E bato pe mosusu bazwi yango ekomi aloki. Bandeko na nga toza kozwa bamvutema mosusu oyo inconscient. Yango tosengi na bato oyo mingi baye koteya bafongola bana Nzambe miso. Bana Nzambe mingi bafongola miso bamona ke diable akomi koya ko envoûter bato boye na poisa. Tala bilamba oyo bandeko baza kolata, otali pantalon mobali alati, otali biloko alati na se, eza ko refléter kimage ya kimwana Nzambe te. Ya solo bilamba eza moto asali yango. Me banda kala toyebaka bilamba mobali alataka na bilamba mwasi alataka. Bilamba sapato mwasi alataka na sapato mobali alataka eza différent. Diable akomi eze tobande komona kala mingi te, mibali na baomima baotambola bolumbu. Kotambusa bolumbu eza kipamba te, eza toujours ba réclamation. Parce que yo mwana Nzambe jamais okotambola bolumbu. Nyonso tolakisa bino bana Nzambe. Mokili oyo toza oza mwana Nzambe, toza mwana diable. Tala ndenge diable akomi kobungisa bana Nzambe nzela. Ebele bakomi bonga nzela, bazokisima bakisi.
baza kokende kosambela basimetiere baki kolala na bibembe baosala makambo ebele na ndenge yango moni mipepe ebele eza kozwa bango na banzela ebele. Ndeko na nga olingi orenye na kati ya mokili oyo nzambe akelaki yo lolenge na ye apesi yo bata moke oyo kotemonye grandeur na ye me bino ebele bakomi kosalela yango sikoyo bomipesa honneur to gloire ya Satan olie kopesa gloire ya nzambe. Bien aimé bato ebele baza kobonga mpona santima ya mokili oyo eza pamba ndeko na ngai mokili eza pamba toza baleki nzela baoyo batemaki liboso na biso nzambe baoyo bayaki liboso baoyo bazwaki bambomengo bakufi batieki nyonso bongo yo na ngai ndeko na ngai tokimela mpa nzambe. Tala mwana mobali aza komi mwana mwasi tala mwana mobali mwana mwasi nini oyo toza kotala mokili mwana nzoto ya bomwasi me aza nde mobali me akomi boye tokoloba nini oyo yo nzambe apesi yo kibombali apesi yo makanisi ya nzoto ya mobali me omikomisi mwasi. Tala mokili esika komi yango bana biso ya mike ebele bakomi kokende kolanda bango bakomi kosala biloko ezanga ntina. Bandeko na ngai toyebi bandakala kikoye mibali to basi bayebaka te tobala Yesu me boyoka ndenge paster apreche nyonso tolakisa nini tokomisa bata ya suka totelema bana na nzambe totelema bapriere totelema na famille bana ebele babebi babungi banzela mpona nini Satan atelemi na banzela nyonso omona. Tala bandeko mokende kokende kodroge bana kobebisa bana koanvute bana kosala biloko mabe oyo Satan alingi asala mpo avute bato ebele yango na mboka na biso Congo ete nzambe loboko na ye telema mpona biloko oyo jamais ekoki kopase me bandeko oyo baza komela biso yango nzambe alola abing. Tala ndenge ezali papa ndeko na biso oyo mwasi amemi mobali na ye mpona santima bandeko botala mokili nde ekomi mobali oyo amema mwasi me mwasi amemi mobali ata makasi yango eleki nde nini oyo nyonso ezaka balakisa basigne ya suka kaka mwasi atomboli mobali amemi ye nzambe alola ole mobali atombola mwasi na ye me mwasi atomboli mobali na ye toza koyeba te soki tozokende wapi yango tobisengi na bana na nzambe nyonso esika bozwami bosambela nzambe ya solo nzambe ayanolaka baevenema to tozomona awa eza basigne ya pamba bana ebele bakomokende kozala mingi na bato bamba kopine mwana mobali olia asokola bana mibali baninga na ye asokola bakomba babie to asokola bana basi mpona bablage akomozola mingi na mibali bakomi bapede balesibienne makambo oyo tofo totelemela yango na komisi tu na communauté na biso nzambe atelemisa mopanga ya moto ekata babiloko nyonso balie nyonso oyo ya satanisme. Bien aimé na bandako na bino totala bana na biso bana oyo totikaka bango epa bavoisin epa bacousin cousine totala makasi parce que bana bakomi profite kosala makambo ebele na absence ya papa okomona mwana na présence na yo aza likolo moto alobaka te mais na absence na yo mwana aza lion yango bana ebele bakomi hypocrite makasi yango totelema bamama obanda kolanda bana bino soki mwana azosala devoir oti classe landaka tala comportement mwana bamama ebele bazoki baza comportement bana te yango bana ebele bakomi balesibienne mama yebaka te akomi pede mama yebaka te kisatanisme ekomi makasi tolandela bana eza mosala ya papa na mama efali balanda bana bango na ntina éducation mpo nzambe alola azotala misala apesaki bana na ye mama moko te akoki kotika bana na ye sans baéducation. Bandeko na ngai ezaki ya bino paradis oyo ayaki kopesa bino message ya ntina kolobisa bike mokolo ya suka ebandi kopusana tobanga nzambe topartage mpe toyeme. Merci beaucoup tolanda video bazawa babala Yesu Kitambala. babala Yesu mobali kitoko Amen. Yesu atiaka nzembi te luka mobali akotyasa Moyo.
Vous abonnez et Radi TV. Kabina kata YouTube Radi TV ne masolo. Kala mingi te bo sentir ma date na ngeza na kati wana. Ba pièce na kati wana vrai. L'émission qui TikTok et en kati wana. C'est-à-dire merci na bayanga yo ba soutenir papi makama plus na bango. Mama Tiona, c'est-à-dire Nzuzi Tiona, moi c'est Pembe, Nzuzi Tiona, moi c'est la Pembe, c'est-à-dire la petite Kenzo, moi aussi, il y a Bassi Zalakayo, et il y a c'est-à-dire Judith Ekete, qui tourne ma casse, la botanité, il y a c'est-à-dire Mireille. C'est-à-dire Mireille Mango MM, c'est-à-dire que tu remarques baïwanande va se faire. C'est-à-dire oh tout bani bakota va se faire. Bayaka baza bamoko na baza esika mona baye ngai ça ngaja MM, c'est-à-dire bon s'abonner massivement Radi TV nde masolo toliani les soso